En route pour la clôture du centenaire du diocèse d'Idiofa à la mission catholique Sainte-Thérèse d'Ipamou, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo vient d'être accueilli chaleureusement par la communauté chrétienne d'Idiofa, composée des mamans catholiques et du groupe K, Kizito et Anuarité. Le rendez-vous est fixé dimanche 5 juin 2022 à Ipamou où le cardinal et tous les autres évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa se rendront demain samedi pour une célébration avec faste dans la fraternité chrétienne. Pour la paroisse de Ipamou, qui est le premier lieu d'évangélisation de ce qui est devenu après le diocèse d'Idiofa. Il y a exactement 100 ans que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été apportée à notre peuple et tout est parti d'Ipamou. Donc je suis ici parce que nous voulons célébrer cet événement comme église, non seulement église diocésaine d'Idiofa, mais comme église provinciale de Kinshasa. Voilà pourquoi tous les évêques de la province sont là. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les dons de l'évangile, mais aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à tous les missionnaires venus de pays lointains et qui nous ont apporté l'évangile. Une grande effervescence monte déjà sur place à Ipamou et des invités de marque y sont également attendus. Bandeko Nzambe apambola bino bino tumisa bulandanga. Bandeko ezapuna yoke sabino oyo eleki na Luanda jeudi à présence il y a Lorenzo, président Angola, Denis Sassou Nguesso, Félix Tshilombo, Kagame. Alors, Tokoyo Kango Lelo, Oyo et Lekikuna, mais ils ont la faveur, il y a Rwandais, ils ont la faveur na bisoté. Ba interdire Tshilombo, expulsion, il y a ambassadeur rwandais, ba terroriste, Oyo, Tshilombo Kangi na RDC, Tshilombo a un droit, il y a ordonné ba juger bango na kati ya RDCT. Avion Oya Rwanda balbaki yaka susute est obligé foya. Alors batuni Tshilombo soki aza kondima mibeko wana nyonso Tshilombo alobi oui pona luka pe na frère nanga na ndimi yango. Alors mais na lingina tshila bino boyoka ye moko muto azoloba mais ekobandela basi après 3 à 4 minutes. Parce que 3 à 4 minutes, azolo balika mususu. Apprendre à koya kokota. Et cause allons peut être moulaïté sous esilikaka ndeto kati. Pour LPza kama muke ya kopusana. Voilà. On va dire dans la Bible. Toyo kabandeko, vous avez avoir patience et vous en avez 2-3 minutes après ya moya obanda. Ya basi mpe ya mibali ya Congo. Ngai ndeko na bino Kimbanda Nzila Nyoka Mumbi Zenga Mambo. Nazali ya koyebisa bino me ya yambo soutien na biso na ndeko na biso oyo molobe na biso pe buya oyo politique ekangi bapesi mbongo na baluba bakotili kita azwi mbongo po akangisa Yves Buya. Tolobi matondo pouvoir ya katango yebi pouvoir ye mais tant pouvoir ezali kokende yo koyeba ngote. Mais tolanda nyonso te tozali na komba. Ba
bamosusu baza na esobe bamosusu baza na mai bamosusu bazali na diplomatie tozala uni biso bato tozokobunda mpo na Congo boyobi naza kolobela nani bino bato bobimaka na baplateau mpo na kolobela mboka napesi bino banso longonya soki mpe bakokanga bino bakanga bino baboma bino me nzambe azali na manso bozali kotraverse na baintimidation na kofinga na nyonso nzambe akobatela bino mpe tokolonga message oyo nazali kopesa bino eza message vrai oyo euti na diplomatie oyo ya gouvernement ya communauté européenne basource sur na ngai babengaka nga ntango nyonso bapesaka bainformation nakoya kokosa bino te Félix aluki banégociation na Kagame Félix akendeki na Angola Félix asololi mpe na Denis Sassou Nguesso yango na transmettre bino bato boza na baplateau baza kofinga ntango nyonso bolekisa message oyo message oyo eleke na bamedia pase na mikolo koya bokomona ete nani mpenza oyo babengi Félix nakei mosika te na banda négociation ya Angola Denis Sassou Nguesso na Kagame boyoka bacondition mpo Kagame aatake biso lisusu te oyo Kagame apesi Denis Sassou Nguesso na apesi Laurence président ya Angola Laurence Kagame ayebisi Laurence na président Denis Sassou Nguesso boyebisa Félix a libéré basoda na ngai immédiatement sans condition première condition deuxième condition Kagame apesi Félix bakoki kojuge bamilitaire rwandais na Congo ata mokolo moko te troisième condition Karega akoki jamais kolungwa na gouverneur ambassadeur ya Congo démocratique azonga na Rwanda Karega akotika ambassadeur na Kinshasa soki Karega Félix abengani Karega ye moko ayebi nini ekozala quatrième condition Félix a suspendre vol ya Rwandais la République démocratique du Congo il faut azonge sango rapidement sans condition cinquième condition général oya police ya ville ya Goma oyo asengaki na peuple amobilisaki peuple il faut alongola ye na Goma il faut transférer ye epai mosusu soka transférer te mais alongola ye na kati ya Goma alongola pete asanctionné ye yoka la diplomatie internationale ya bango eza agissante mais ya bozoba batuni Félix bacondition oyo Kagame apesi yo ozali prêt mpo na koremplir yango bandeko na ngai kokamwa Félix a répondre président ya Angola alobi nazali prêt batuni ye ozali prêt bato oyo bakangi baza baterroriste rwandais bamilitaire me ndenge nini yo kozongisa bango na Rwanda sans que bazala juge oyeba bayaki na Congo kosala nini nana tindaki bango Félix alobi nga nazosala yango pour raison ya paix na ndeko na nga Kagame bato nyonso baseki Denis Sassou Nguesso aye asengi na Félix ozali obligé o remplir ba condition oyo président Kagame apesi yo parce que Denis Sassou Nguesso azali ko travailler na projet oyo ba million Kagame akopesa ye mpona babilanga
bilanga na ye akosala na Congo Brazzaville. Bande kunangai nazobelela bino bato media nalingi kotanga bakomo te bino baso na mikolo ezali koya bao baduta ke Félix azali traître bokoyeba yango ke Félix azali traître parce que condition o Kagame apesi 5 conditions na Félix esengeli te avant ye akuta na Félix na mikolo koya il faut Denis Sassou Nguesso na président Angola bayebisa Kagame que Félix a signé pour raison ya pena yo biloko nyonso wana Félix akosala yango na mikolo ezali kuya Félix akosambisa basoda angolais te pardon excusez-moi akosambisa basoda rwandais te akosenga esika bazali bakota bazungisa bango na Rwanda sans procès. Général soka kufi lokola Mamadou Ndala lokola bauma soba kufi ezali demande ya Kagame na Félix bokamwa te soki ndeko wana général la police a kufi bokamwa te soki Rwandais azongi kosilvole sol ya Congo bokamwa te soki Karega babengani ye te Bobo yebate Karega akokende te Bona nini Félix azali kopesa discours na peuple te ba interdire ye Félix apesa discours moko na Congo que ba Rwandais ba agresser biso akopesa pe discours te bande kurangai tozali kokende wapi na régime oyo bande kuna biso ya Kasai Bopanza sangoyo balobeli ya media boloba yango Karega akozala explicite te bako explicite Karega te Rwandais kozonga na Congo général bako boma yeso babomi te bako longole na Goma basoda Rwandais na mikolo koya sobo yoki que Félix a remplir masolo wana bazali kokuta na disila na Kagame po ba signer bakor yemoga bengi yango bakor ya pe na ndeko na ye Kagame bo panza sango bo banga te po ezali diplomatie ya bango non agissante mais oyo bazali kokamwa soki Félix ya solo azali congolais na pesi bino merci bo panza eloko na media. Et puis, beaucoup na mikolo koya Félix azali ko signer ba contrat pour libérer accord ba signer pour libérer ba Rwandais au bisoto kangi ba Rwandais au babomi mais bazo kutuna ye ces gens sont venus tuer au Congo qui les libère pour la paix. Félix a dit je libère les militaires rwandais mais batuni ye ces militaires rwandais sont des terroristes mais gouvernement na yo et lobby. Alors, malgré ça, moi je veux la paix. Bande Kourangai, Félix veut la paix contre le massacre Oyo Kagame azali kusala. Merci mingi. Bo panza yango, bo banga te bolo brango. Mais pour que Félix akanga binote parce que bango bazali, boko lo brango na média na conditionnel. Na conditionnel. Bolo bango na conditionnel. Vous avez appris, vous avez entendu dans les médias que Félix a signé par accord na Kagame et beaucoup morango et Rosalama. Karega a kobimate. Basoda Rwandais ba rejuger bango na Congo te. Rwandais a kozonga na Congo. Et général, sur un assassiné, général a kozala transféré na Goma. Et puis le wana ye a subir sort le kola Mamadou Ndala bauma na basoda na biso nyoso bakufa. C'est très dangereux avec Félix, c'est très dangereux avec Bandeko na biso Rasai, c'est très dangereux na Union Sacrée Bandeko na pesi bino message wana bo transférer ango partout bozali bo partager ango bo loblango pour que bozala ba signe de temps ezali kosala masikoyo bokomona wana mekoloko ya makambo nazo kopesa bino message o Félix a
kobanda ko remplir yango et puis bokoyeba que où nous allons avec Félix. Merci poko elamu. Bandeko boyoki nouvelle autozui eza ngai te mutu na lobi ezali bapesi biso to publier yango tozozwa yango avec beaucoup de réserves mais ye a confirmé biso ke mikolo ekoya oyo alobi ekosalama. Bible pe lobi na biso na Luc 12:2 rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Donc biso ngai référence nanga ezalaka toujours Bible parce que Bible est le bagage nyonso. Le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause. Ndeko ngai nalobaki na bino pasi oyo nyonso biso za komona talaka mwa mboka ngo ya muke lelo ba mboka ngo natangi batindeli ngai komi eza Rwanda, Burundi, Uganda, Nigeria, Tanzanie. 5 wana nde o bazo menacer biso. Ndeko na ngai, pourquoi tokomi bazoba? Pourquoi bamoneli biso? C'est depuis 1975 tozasuna armée. Depuis 1975 RDC azasuna armée te. Oyo bayebi bayebi. Guerre à 80 jours boyebi soke kaka. Nalobi depuis 75. Ce n'est pas pour rien. Mondela salaki tout Mobutu azana armée le sous-te. Mais ce qui problème est bangonde mutu bana bundela biso. Na banzi bomoni ba petit wana ta bakotaka. Mobutu priorité ne komaka DSP. Armée Koufi mais pourvu que DSP ezala ba corps ya Mobutu na ba mindele ezalaki ndengwana. Acha makasi na DSP mais armée asedoli na ngopezate ba vidéo ezali ba obalinga ba vérité te mais ba vidéo elali banda 75 tozasu na armée te tialelo tozasu na armée te. Alors moi na batuka bila le père asalaki tout à faire partir Mobutu parce que tolembaki akoti asala effort abimisi Barwandais. Mais Joseph Kabila a été trahi par l'IDPS dans le terrain, dans la RDC. Nous n'étions pas unis. Et avec les Balouba, nous ne sommes jamais unis. Alors, Soukana Yango va bomber, il faut reprendre le pouvoir. Il faut reprendre le pouvoir. Au moins 500 officiers généraux sont des Rwandais. Yango na salaki loko moko lobi na lobaki clairement. Bitumba, ce n'est pas Kagame. Bitumba, eza STT. Problème eza na kati ya Kinshasa. Problème na kati ya Kinshasa ezali nini? Mais armée oyo liyo bundana armée rwandaise. Mais nyoso mibale eza armée rwandaise. FARDC eza rwandaise. Oyo pe ba okuna eza rwandaise. M23 eza rwandaise. Tant que armée est dans la bisoté, beaucoup de élections, beaucoup de guerre, fiasco. Comment ça se fait que RDC est dans mais armée est dans la bisoté? Ministre de la Défense rwandais, c'est le chef d'état-major, au Simbi armée, rwandais. Alors, fiasco, Chilo Mozo qui n'est pas wapi. Chilo Mozo est président. Ce qui vraiment a na pouvoir nyonso. Ameka kolongolaka officier rwandais wana. Et en plus, tous les officiers, a priori, oyo ba kombo na bango, ils ont un registre. Il y a EFOT, c'est-à-dire École de formation des officiers, où ils sont à Kananga.
ceux qui va combo officier on est la carte on a té c'est comme ça congolais té pour la armée il faut ba officier généraux ba combo na bango euta na kananga ba o basana formation na kananga bango na ndemto simba mboka attaque ba généraux mais au moins dans le monde entier 500 généraux officiers généraux et ça dans la RDC et tous sont rwandais. Alors, tu l'homme est capable ya kolongo la bango te. Tu l'homme soki a longo li bango. Dès le bandi la kati Kinshasa, et outre la STT, et outre pas Kagame te, et outre la Kingakati. Donc tu le vois ça wana soki a meko touché la militaire wana ba, soit le babomier, officier wana. Alors, a priori, ba sénateur, ba député, ba ministre, il faut pas faire de la camarade qui était armée et ça va beaucoup d'habitude, ba quoi retraité à moté. Tant que armée wana et ça va beaucoup d'habitude, et ça la famille comme président, et ça la eti lombo, et ça la nani mascarade bossa le monter. Bozo ouais là guerre kuna to bisa barwande mais o ba vandi na kingankati basa banani. Oyo bavai na kingakati na armement basa banani. Ce sont des Rwandais. Ceux qui les loka officiers on a nyos balonga bango ba au mona bata kingakati bakimi ba katumi bakimi et bele ba okima pour armer ça suya bango te. Alors ceux qui armés ça va beaucoup d'abisso guerre ça démoté. Ceux qui motoyo on a ni Kagame. Ceux qui sont loba parce que l'armée est dans le Kenya et ça est binoté. Alors, si on dit qu'on attaque, on peut attaquer à partir de qui? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, tant qu'on a ce monde à Batou, oh, Mouzi, on a ce qu'il y a Batou, l'ambassade, oh, Fayou, on a ce qu'il y a Batou, oh, Banane Mogabi. Ce sont des néophytes qui ont eu politique. Oh, alors, bon, dit Babango, va coloniser Bisso. Pour la raison coloniser Bisso déjà. Oh, Botika. Nga na banda kolobango banda 2018. Le problème, c'est l'armée. Tant que l'armée est dans la bonne binoté, c'est fini. Kabila a vendu kuna kimia pourquoi? Kabila a vendu kimia pourquoi? Kagame a vendu kimia pourquoi? Museveni a vendu kimia pourquoi? Parce que l'armée est dans la carte Kinshasa et ça a bisoté. Beaucoup de gens n'ont pas bisoté. L'armée est dans la carte Kinshasa et ça a bisoté. Service de renseignement et ça a bisoté. Allô Bandeko. Il y a des gens qui ne comprennent pas et c'est triste, c'est malheureux même. Oh, ça c'est une parti politique. Oh, c'est la partie politique. Armée, ça n'a pas de il faut ça la soba. Aujourd'hui, c'est la partie politique. Armée, ça n'a pas de au lieu de l'essentiel. Armée, mais nous avons la partie politique. Comme on va passer, Kabila c'est vrai, toi, soba. Il y a un Rwandais qui a un mot d'ordre. Bako coloniser biso toujours bako zala toujours chef na biso c'est une honte pour mon continent ya président RDC alongwa ke detina Luanda pour à négocier na Kagame pour azo banga ye mais s'il s'est déplacé mais parce qu'il a peur de Kagame si ça peut combattre Kagame té moi té Mobutu tawa kinaka na utenika parce que bana banga le Kabila azo banga ya bien danger il s'est déplacé à Ketikuna. Et c'est comme ça. Alors, Toyoki Bakor Oeli na Luanda, cela va se concrétiser peut-être un jour. Tokotala, ce qui est président ya Rwanda Kolongwa nani ambassadeur, ce qui est Totala, ce compagnie ya nini ya Rwanda, ce qui est zonga, Totala, et ça va signer. Il y a le botala biloko. Alors Totala bisona bino, ce qui est kanga mato et karamate. Voilà Bandeko.
toza penza bato mwindo biloko ezoleka na ba este kuna bandeko nasukisi na nga wana nzambe apambola bino totala mokili ndenge ezokende. Tout est possible à celui qui croit. Et le juste vivra par la foi. Eza makambo mosusu tokokoloba te. Eza makambo mosusu tokobina biso mpe koloba. Tokotala réaction ya M. Félix Tshilombo ase azongi soki makambo oyo ndeko wana alobi soki eza ya solo to eza ya solo te, rien ne restera caché éternellement.